Bonjour, bonsoir fidèles internautes pour et Pandarana Erdini Landa Kabiso. Bienvenue à nouveau sur votre chaîne Bayoka News Télévision avec votre émission Balabala, une émission à caractère socio-économique. La situation en République démocratique du Congo en général et pourquoi pas province à Kinshasa en particulier. Fidèles internautes, toujours dans compte, il y a Bala, il y a émission Nabino Balabala. Aujourd'hui, moi, Christéville Oudadila et Longona, mon caméraman Jordan Deko, de quitter la commune, il y a Selema ou pas, il y a un constat sur érosion et Salema, il y a Nene, il y a Bandaku et Belé, et puis ils ont continué comme Bandaku et Belé, tout le témoignage, il y a Bato, Viva, depuis érosion, et puis tout le côté, érosion, et Neni, et puis dégâts déjà et sali. Sur ce, tout le tambola pour que tout soit à vie à population, va perception ma casina bango, va perception biso bela na bango loko nini oyo ezonyo kola bango kati komona ba érosion oyo et ça les makati. J'espère que vous voyez à l'image ndenge ko azo filmer érosion oyo, ça date vraiment de longtemps. Maintenant notre la précision claire, notre information claire, mais on est là pour ça. Donc vous avez information, vous avez précision concernant l'érosion oyo, ba dégâts déjà et sali, ba dégâts matériels et pourquoi pas aussi ba dégâts mortels. Donc vous avez précision nyonso awa et le mot là journée de continuer. Bon, surtout vous s'abonner massivement sur votre chaîne Bayoka News Télévision, une émission la Bino Balabala, tout ça la Bino ba réalité et en la République démocratique du Congo. On est là à nouveau la commune ya Selemba ou comme je vous ai dit, je vais comme ça dire un grand merci à ma partenaire Nabiso Bino Batu Bosena Nabiso de près ou de loin. Je vois comme ça Bouchi Ribambo Teno Yangwana, pourquoi pas avoir aussi Kadi Matiti Mafuta Henri Kitata Kumeso Bambote na bino yangwana. J'espère que vous avez bien de confiance pour continuer Kolanda biso toujours une émission na bino balabala auto de la réalité il y a qui érosion et zibatan et belé bino vous mon image comment est-ce que vous voulez banda vous que donc bolali bola mukinda wekei bolali bola mukinda wekei bolali bola mukinda wekei mais pas à peine la place pas pour qu'il était on ne sait pas on n'arrive pas à comprendre l'état sur le baranini. Et puis député balobi que député na chaque occasion bayaka kokosala ba propagande en espérant que babongisa mais babongisa car nous allons continuer notre balade donc ba transformer pour mettre un peu kosolana bango tozwa ba vie na bango ba peut sur la position claire sur ba érosion ou ndenge na lobaki et puis ba dégâts nini et sali déjà et puis combien de temps. Et voilà, c'est de l'internet, na témoin vivant, à vivre événement, mire et on ne pas comment te faisait battre la grâce pour qu'elle se sortir, vivre plutôt et un beau comme obi mire et la nous avons la position pour la roi plutôt à l'Osani. Tozala ya kolala tozala lala tozala ka 3 personnes ndeko na mbali na leki na mbali na chambre tolali toka ka boye mire poe sikoyo etake ba bidon ezala pembeni moye ale mire moko esende te kwela biso sika tolala ka ba bidon ekala mputo ekwe libanda esika nde na mbalo alalaka briki eye ekwe esika ya lalaka na bendi ekwele na nzoto elinga ke ko tonga na bendi ye briki ekwe esika ye alala kimba moko to kimi tonto kimi mi vraiment ekwe vraiment na kati ko esika la pe ko nyoso na kati esika biso to lala tonzo ka ba cicatrice yango ba o to zoka mi rekwe to kama pote yango ba cicatrice tangu mbeki elandanga na sima elandanga kati na posa ale to kimi na de to fongoli porte to bimi bana don tango to bimi banda mo petit kalaka elande sika to lala. Merci beaucoup. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money
agence de transfert d'argent eza wana mpona koservir bino. Yo mpe oyo ozwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na nimero oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.